Oui, nous avons la biographie à maman Kinitou. Maman Kinitou a Botama le 17 janvier 1937. A Koufina à 85 ans. A Botama na village Bwenti, groupement ya Lembo, secteur ya Ngufu, territoire ya Matimba. Clan na ye ezali Kasizi Congo. Ma classe a sali 5 ans, école ménagère. A Koufi le 14 10 mois 2021 na Kisasawa. A Tiki Banami Sambo enfants. Donc 3 garçons et 4 filles. Malheureusement, mon bali moko akufa, moi si moko pe akufa. Bako kwa Tiki 37 au total. Bako kono bazaki 7. Alors, moto oyo nyonso ayebike mama Kinitou akeina nyongo na ye. Aya epa chef de famille. Aya se présenter. Donc moto oyo ayebike mama Kinitou azalaki na nyongo na ye. Aya pa chef de famille. Aya se présenter. Ngai chef de famille Bwaka Ndombasi. Nasukiwa. Merci. Témoignage banane. Merci. Moi na moko ene na ya ko pesa témoignage. To bengi fede ya ko pesa témoignage. Fedo. Fedo yaka boy. Bienvenue, Ntekolo Yaka. Lokola Fedo, bienvenue Yaka. Ntekolo na ya, bienvenue. Yaka boy. Fedo Yaka boy. Kala swe moi de pesa mitoana wala mama na ngai yo pesa témoignage témoignage kitoko azala na problème ici nazo pesa témoignage pona koko na ngaki ni Thérèse ngai to bandaki na koko pe to lalaki na enda kumoko biso mibale nde to no solo wana ye na monoko mboka azo expliquer nga mboka na biso ko banda na territoire tina secteur groupement nyonso na yebi nde mwana mayele oyo asola na koko po ayeba mobimba ya mboka na bango mwana zoba oyo azalaka musika ya koko na ye okoyeba makambo mboka no ndenge nini yango tozobala na biso bandeko mpona nini kozanga koyeba lelo kolinga mwasi otune kolo na ye te bolingani lobilobi ekoma baya kotika mwasi bandeko ngai tange mwana mayele nazalaki koko ya liboso na libota ya Kinitou na Tamangolo nazali koko oyo ya liboso mleki wala ninga na nsima Pichu apart ngai ya liboso pa Pichu aza te nde nazopesa témoignage ya koko tovandaki na ye koko azalaki malamu azalaki mutu ya bato azalaki mutu ya kosambela aboyaki rankini na quartier aboyaki rankini na famille ayoka te soko benge na 7h 8h akomi ata wapi ata azalaki na bilanga fatika musala bilanga aya soki omoni lelo bato bayebele grâce azalaki social na bato tika molimo na ye ekende kopema na kimia merci
Pedro yakaboy. Bienvenue Yaga boy. Yaga boy. Bande kwa Alléluia. Napesa témoignage à comment la fini. La zone est bien. La soirée a été. Après ça, on a un conseil. La chef de Zaki Nae, la décembre de Zaki Nae. La soirée m'a bêté, les personnes m'a bêté. La c'est pas capable de faire un conseil. C'est lui qui a fait un nouveau terre à ma casse et zaïe. C'est que bien. Ah, chalet. Où est allé papa chéri sur le tas de motopamba? Ils allaient quoi qu'il et tout. Et là, comme on a dit Koloba, vous allez tchempo. Des bras, ça, c'est que bien. Ils allaient quoi qu'on a qui dit Koloba qui presque mingi. Abandaki Koloba, ceux qui n'ont pas koufi, bon, mais mangana mboka. Bon, nakoki. Koloba makambu oba mikolo na ngaba lobité parce que bango balobaki akende mboka ye moko nenga lobaki mais ba du décision akende njil passer ça lobi to koloba aba partir ya 8h ba 9h to décoller toké donc eza problème ya lobi donc nga koko nga azalaki malamu azalaki moto moko bien azalaka na problème na moto te soki azana nyongo na moto yaka na minute oyo nga moko papa chéri charge na kofuta ngo sikoyo soko tete beaka c'est que bien salaire ouais moto moko église aya apesa témoignage moto église aya apesa témoignage église na ensemble aya apesa témoignage moto église aya au place na ensemble apesa témoignage Merci, ma sœur et frères, dans le Seigneur. Naye ko témoignage ya mosali na kombo ya mama na ngaki nitu. Vraiment, tika bolamu na nzambe emonana. Nayebi ke moto na sena mokili azalaka na makambo. Mais oyo ezali livre de souvenirs. Naye ko souhaiter molimo na mosali na kinitu. Et puis Manakimia Nabolamu 85 ans oya ibi kotendre Nsamba lola ayeba kiye koleka Yango na yebo témoigner azalaki mama malam mabeza ngaka mutuke mewe lekaki ya mutuya azalaki malam lokola ngala telemiawa mama kini to akundele na ngai ebele soki na bengama berger parmi yako vanda na ngai mama kini to alobela ngai ebele molimo na ezwa kimia na kombo na nzambe ya mpungu tolendo amen. Merci. Ndeko lumoga ya Galvani ya kawe. Ya. Bonsoir. Nangai esali na passeport na Kongo nanga. Ti bozongo na ngana telemi boy bongo na mobala. Azoli ngabasi bongo mobali ba pona ye na ndenge na zalaka taka na nosono lali bona lali na vimbi taka makolo na ndoto no vimba nga chaque jour na bana ndo tata na ngai na lela mais les jours ali boso na ngapa koko na nga abi na nga te poto ke non église papa pichu wa yi awa to mati papa pichu na no liati na mela ka pete loko pete
Mais pona koko wana. Pona koko wana. Si bon mona mobanda telemi boy. Ah, pona koko na ngama kinetu. Yende. Mais ta bon mona mobali boy. Atambola pour mona mobali. Et tu mobali yona atambola ba. Pona koko wana so yete menga na sama vele boy bita. Pona koko wana mais mobali boy mona boy asate. Aseven max. Merci beaucoup pour notre témoignage à votre papessi. Moi, je vous ai la témoignage à Congo les cafés à problème. Moi, je vous ai la témoignage à Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.